tozwa neti na mwana muto mwana bishop tala ndenge azofinga mais oui tala ofinga est-ce que otebisa bishop na Batista na propre mibali bakokani ye kuta atekaka mwana wana nani non miboto wana atekaka neti fezonga asaka nini atekaka mwana wana bishop asani atekaka mwana wana coup de chapeau na Gabriel ndenge obimiseli ko nene boye zela coup de chapeau na nani coup de chapeau na Gabriel ke mutu moko pa botaka na mobali oyo ya mwana na ye c'est que quelque part ya tete ozozela nini po oya parce que ya gabi abini venga Dios aye ko confirmer biso ozozela nini po oya pourquoi ya tete azoya te parce que Belleville ne balatisa ye mabe nyonso Belleville nde timu ko musu tokolala tokolamuka bakolobaki Belleville mutu aboma lumumba ok bakolobaki Belleville mutu abomisa Yesu moni donc madame Belleville aza mutu moko boye anagwa ana moto makasi moto ana moto moko de jamais vu nana pese ba wana c'est Thérèse alinga masque biso ango sele masamba abana ko sala makambo ya zizi na mwana bakende longue nana eki na mvutima wana po sele masamba bosa na mwana wana c'est Thérèse eko bimisa oyuma batonga ki olobi na checheri batonga ngai binene na checheri batonga ki na checheri ba oseka yo ndeko wana babisoki ziza zalaki ayaki komene mo akufa ki ziza zalaki ya ngaka ya omona banoche babitongo Janifa akufa ki wana ziza banoza na checheri wana aya checheri combien de fois banoche bu ayate ba oche bu ko e ba otonge mabe ba oche Teresa boy au profiter pour ziza yeti est-ce que bane oyawa ok côté ok Belleville muta tanga tele masamba na kisi obi Belleville na mincho nga mata minati badi mama obi Belleville nga anya samba ndenge ni en tout cas likambo to ngai muta benga ngai te nyaza na dossier te to lali kaka ye foya matière en tout cas bango ba matière ya bio siko kibondumbo batretaka ale misusu bana baleki o bana na théâtre lelo c'est que kibondumba ya baser na bango wana eza nango plus pire ba vrai quand les sont pétendés za bango kasi parce que po yepe na ngai pe na bata Londres o bazaka na vie scellé hein bango vraiment babenga baisanga babenga babisinga babinanga eza na mutu moko te cela ina na ville okola Thérèse Bianca si chose vraie je te jure Dieu m'attend parler babinanga soko lingo ina tsele mashamba bete tanyela ka komba Thérèse vraiment vino mo bako baye Ozomona, Christa Sugar, il faut appeler ça Batista merci. Parce que, il y a jury, chose vraie. Parce que, oh, non, mais on solo il y a un capassement des bandes brises que ça qui n'ont pas vraiment. Accéder exactement. Donc, Batista, ça fait un peu de Christa Sugar. Mais oui. Il y a Tété Aya. Mais Foyette. Toko Benga, eko. Ya Tété. Kokimate. Ya Tété. Yaka. Yaka pa. Tona posana. Pardon pena. Pardon. Nafuka ma. Yaka. Bafuka mena mutamutilité. Ya Tété. Yaka. Uji muluba bumema. Ozomona.
Teresia oza accusé les locaux oyo peut-être ndenge eza bongo eza soni mais tellement aza muta soni te muta misu makasi omona yango moni oh amuta soni te aza muta misu makasi yango moni a se présentaki na tchétchéri omona tana matanga yana biso souci bantu niveau Teresia lela est-ce que Teresia na bana ne mo kutu ba réclamer est-ce que yo zaki muta lela mama souci bantu. Si on moni au boy na yo makamtolobi bamba biso libanga na télévision sopela so banti na mai to zoka to ko fula kaka biso to sala kaka entre tension et réflexion la vérité prend forme. Merci beaucoup na bandeko tout bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup na babonné tout bo mesana kolanda biso bo pesa biso fidélité na bino. Bozaka wana toujours pour na kolanda chaîne Nabino Haute Bascule Télévision et surtout mingi mikolo bozozwa papa kuluto famille bota mobala litutu ya mumanazolo boté ya deuxième république. Merci beaucoup Nabino tout nenge bozozala wana toujours bozola sa fidélité Nabino na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Bon continuez toujours ko s'abonner ba commentaire Nabino tozotanga nyoso tozomona. Alors, merci beaucoup, Nabino, na partage Nabino. Merci beaucoup, na tout vous allez ça là pour na chaîne Nabino. Merci beaucoup, na Nzambe akutani si biso Nabino. To beti à ta porte, mais to koti da banda ko Nabino sa kotoke. En tout cas, et puis souffle de vie autozui na moko alelo to la muki tika te biso Nabino to kumisa tatanza komba. Merci beaucoup, na yemoko mokeli ya nyoso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na Exode Mikebi. Oazo sala toujours masini ko fina ba bouton ebele réalisation na musala oyo. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup na manager de l'X Papa Tigre mon fils depuis États-Unis, manager de l'X. En tout cas musala eko salama musala eko monana. Merci beaucoup na Darling Love CPI na bango. Merci beaucoup na yo. Voilà Papa Kuluto ayaka boye pambate. Lelo pena attention kozala makasi awa kozala makasi mais suka nango boyebi ndete sukaka tozana Bianca Zanga mwana suka famille bota to solola na Bianca Zanga lelo nga na yeko tuna Bianca Zanga pourquoi silence ya tete ti sikoyo boye lelo photo solola na Bianca Zanga eza nini eza 12 eza kakipaka kokolo to ezako banga parce que ya Gabi ayelaki biso matière ayena matière oyo biso batndeko ya famille bota to sepeli to lobi ba bomana soki ba ko bomana oyo Bianca Zanga lobaki ba fula bango mupepe ya Gabi ayaki na ba vérité moko boye mais eloko yeko kamusa biso eloko na yambeli Bianca Zanga ngadia dia ngadios légende ya théâtre a foula ban ebele na théâtre a l'expérience à théâtre. Tout le monde a sorti médiatique moko. C'est comme si même makam oya Gabi alobaki yango ngadia d'angadios a détaillé biso que mutu moko pa botaka na mobali oyo ya mwana na ye. C'est que quelque part il y a tété ozo zelanini po oya parce que ya Gabi abimi venga Dios aye ko confirmer biso ozo zelanini po oya ba réponse nango eza pa Bianca Zanga mais to ko solo la pe film oyo ba tata ba mama bandeko Belvi azana goa boni Belvi kandi ana goa te homicide tika Bianca Zanga bonjour. Oui, bonjour Papa Kulutu, bonjour notre manager de luxe, Papa Tigre. Un grand merci aussi à Darling Love, notre CPI, Darling Love. Place aux Avambote Nayo. Merci Naïmoko, notre autorité morale, Poutine de l'écriture, VIP international, la reine mère Maman Mokondi. Babi vraiment Maman Rai Goshi,
Maman Ochigar, Yangwana vraiment. Et un grand merci à Anthony Chilombo. Depuis quelque part, Yangwana vraiment. Famille Bota, Oiba, base na biso, tout, Bambote na bino place, Bozami. Et Papa Kulutu, ba question yo pe biyano yangai. Ok, boaki comme Mourouana, ya Anthony Chilombo. Ya Anthony Chilombo. Ngape na pesi mbote. En tout cas, ya Anthony Chilombo. Talaka yo. Ya Anthony Chilombo. Mashi wa mumenu. Kwetu kato. Yoa. Voilà, bien kazanga. To solo la nanu penza. Avant na sommaire na nga na pesi awa. To solo la makambo ya tete. Pourquoi ya tete azo ya te? Parce que Belleville ne balati se ma benyos. Belleville ne tim comme so to kolala to kolamuka. Bakolobaki Belleville muta boma lumumba. OK. Bakolobaki Belleville muta abomisa Yesu. Parce que nyonso basi baloba. Mais tout souvent les kamba filmé. Yo zo mona te que Belleville za na goa. Vraiment. Homicide oyo. Na loba na yo homicide. Oza goa te. Nga auto chaîne là qui mais homicide là musi sous chaîne ngai. Oh merci franchement na balo les kamba solo. Oh, non, bah non, nani, franchement, Papa Kulutu. Parce que, au moins, Madame Belleville a Salabiso, bien mon boye, peut-être, na habité na ba chaîne Moussou, ce qui, ba continue, ba pesa accès, Madame Belleville, a pesa biso accès. Cause on n'a pas filmé, ko chapé na chaîne, na yo, quand même. Moi, mais minute, ndé les 4 minutes, n'a coûte na 4 minutes, moi 5 minutes. N'a télémé la batubongo. 4 minutes. Ngama zora parce que na 1 minute 30 secondes. Ngana zora na ngama na zora je suis parti 1 partie 2 parties na ko tiango no bandambu. Mais désormais zoka 1 minute 30 secondes. Bon, on a pesé ça va tout pour ça ti. Omoni donc Madame Belleville aza mutu moko boy anagwa. Ana moto makasi. Ah, moto ana moto moko jamais vu. Ah, ok. Donc, Madame Belleville, elle est la bicho. Comment la vie réelle, ne m'tako kozala, qu'on va en abattre. Ya géré obi, na moment moko boye ba passe na bicho comme aloka ba force abattu misusu. Mais oui hein. On sentit que wa mutu mo bozanga ta $10, ozanga ta $5, mais mutu mo boye akabela ta 3000 francs ka ya pamba. Mais il va se manipuler yo. Mais alinga mono na bénédiction te. Musuba kabeli o te ma yoki ka ki uzangi $10. Abando seka yo. Ozomona. Donc alinga mono na élévation te. Amona ko toujours na vie mo ya pasi. Amona ko toujours na vie mo boy ke yo ya ka toujours ko senga ye donc ozo supplier ye. Donc wana vraiment zomona ke force na c'est comme ça de na davina. Na ko retenir na 16e épisode, Linda Lobelo Moboy a traité Davina Apoabosa manipulatrice. Abi yo obane ko kosangai do batubana mona nga mwana mabe. Obane ko bimisanga mwana mabe pa geti po yo renyaka. Ozomona abi zoba o que comment j'étais nazo kota na ben na yo ato lobi nga sala boy pa nani e pa nani nga pe na sali ozomona yo ta omona geti osali sama bina bana comprendre te siko yo za très à l'aise mais nga na la te po geti azo réclamer chaîne ta mwana e olinda lata mais to moni na 17e épisode e comme likabwa solo izo bimana ndaku ya Davina e bandino na ndaku ya Davina e kimisi mobali na ye Dangala akimi akena ndaku ya Linda akende kuno bavanda muke bwa beta lisolo boyale solo bimi ya géri nzamba lobi kufana problème na yo et puis bakomo yebise ke ndoko zongisa chaîne ozomona nzamba bi kufa likambo na yo nzamba lobi je suis capable ya kolimbisa mutu oyo a reconnaître ma bena ye pe asengi pardon ozomona siko balinda bazo calculer 1000 autant azolela azolela komba 3 personnes geti tala linda na Davina bango baye batikali bango moko geti otiki baninga linda
Ce qu'on passe wana comment ça la bango que to linda comment calculer to que nos ongi sa chaîne tuana ndengeni. Ah mais namona ki babisa ki nani muninga na ye Davina babwaka ngata esika ba pembeni ya lupango ya banani ya jeri na ba maman ya solo ezoya boke no sala tubela bondi makutu bokile bamba bino mabanga pone tingana kana kilinda na Davina boyebi na ese bino déjà na ba téléphone bosto kuta na obeta bino bondi makaba ba beta bino bien que ça filme bondi makato beta bino mabanga ni bana mambo mengo na ba jokisa bondi makato bamba bino mabanga to beta bino jokisa be mabanga si jokisa na ba oh bazo finga lelo oh bazo finga lelo jokisa ba bamba mabanga na ndenga jouaka tata mwasi ya nani ya mwana zizi anako nyokola mwana zizi o mwana kimati na cimetière oya nani oyo ngane ya jouaka mibale nga moko ezalaka nani Christian Petit nga moko ezalaka Christian Petit batebele bayeba ate nga moko ezalaka Christian Petit oh en tout cas félicitations ya Christian Petit. Donc cela veut dire namoni ben linda ye moko na video mona zoleka aosala pe analyse ya film a autre temps abigeti aza mwa mabe azaki hypocrite o mona yo linda keba to beto mais sikoyo kotala ndenge film ekendeli histoire ya madame Belleville ndenge amemeli film sikoyo moto osala biloko ya bien boye autant que opesa ba leçon moko bisa na bato ebele ba manipulaka bango pona yo ki Davina na leli na babi eloko nini nango oyo geti azalaki nango lelo biso toza nango te ba voyage tosali to voyager mbongo tokoma bala yango toza bakomi siko ko regretter kotala histoire boye mais mwana mwasi ona kati ya bana mibali parce que ba réunion uto osala mais la belle vie awa ngana dévoiler quand on a lemba réunion badai ko salama pa ya mwana ya nani mwana ya nini ya indien annoncer sa réunion na poto pour annoncer sa réunion nani kupanda mutandao ba OK c'est que yo timba ne mona ngai pour ngana timba ki yango ndenge biloko nyonso te tinela timba loka ko le biloko nyonso timbaka donc cela veut dire basala ba réunion mais dans tout ça okolo balani na belle vie na kata mafinga na kata ba humiliation mazoko makaba film kitoko boye ya jeri na mona ka belle vie azalo kola Israël na kata maboke si parce que ezaki na pays mon côté ezaki na ebanozo humiliation de quoi Israël ti omona nani David mtaboma Goliath ti David a telema abimi moto gashi aina lance-pierre na ye abinga na mwana mukie yango to omona lelo ba Goliath bazale belé na nani égyptien bazale belé na théâtre mais mwana moko mukie abimi avana bi non Potozaki à l'époque, on a maintenant ya géri à l'époque tozabi sonyosana on mena et nous on a Jesus on a mis on bana yo bi biso tout ya Lenzaya ya Roger Baka ya Alain nani soki nani oyo tozalika biso ni atu bongo Mirador mama kangela dans théâtre Congo ozomona siko David nani oyo David moko abimi abi non ngafuna koisa Goliath yaki ba Nigeria parce que bakome ko dominer na mboka na biso belva bimi na lance-pierre abinga na ko beta lance-pierre et quoi ça Goliath et puis eloko eza moi ozo la ça qui force à belle vie ba film ba ndeko na biso na to ndota na ba télé claire à l'époque peut to ndota so ba abonnement mais lelo belle vie ba tu bazo tala il faut ocha abonnement ya internet voilà et puis ce qu'on a dans auto chez moi 2 giga 1 giga otali épisode chaque épisode ozomona parce que belle vie à côté c'est loko moko boye na théâtre ou peut-être bandeko na biso belé bazaki na manque ya professionnalisme
ya géri on a traité bon banane te ba comme na lobi za bande ko na biso bazaki na manque ya professionnalisme exactement okay. C'est grâce à Belleville démontrer yango oui c'est grâce à Belleville les comédiens ont signé contrat na poto ozomona ba producteur combien ba kosi ba comédienne les comédiens mo kaza na chaîne ba recette combien zo kotisa. Ok. Ozomona, il fallait Belleville morobo azala wana pour pesa la vision. Akuta ba chaîne à théâtre. Akuta ba chaîne à théâtre oui, akuta ba top vision, akuta ba comédien te. Ah. Oui. Akuta ba chaîne ya ba comédien te. Akuta ba oui ba chaîne ezala. Ba akuta ba chaîne ezala ba top vision ba ICP lisa ba dans ta casa. Akuta ba edo kaunga. Hein? Akuta pe la ba comédie ya ici la kuta. Oui, yango akuta kuta ya dina neza sima beli boso. Nani comment X aza sima ya Belleville. X tanga sali pechanga X contre pechanga wa déjà bela rezali. Ah. Wada ni o bela production ezali. OK. Ozomona Belleville aye ko sa ata kutu to cheka ata comment mu pechanga ki libosa Belleville. Ozomona ngote ba pasoli njela pour le ba tunia tuba ya professionnalisme ko to na kati ya théâtre na biso. Ozomona o ezake bosala film boke supermarché bozu mama muta kota na kata supermarché bokenet na ni oyo ba comédien pe na okende supposons na okende na restaurant bazu pe muta na kata restaurant zolia à l'époque ezalaki te ya géri mais à l'époque tu vas mona onka banosa baba benga ngonini Bano triché. Ozomona, omona ka bat balongoli ba san. Place boleli bo monité. Omona ka ba olongola ba verre, place bat ba meneli bo monité. Mais lelo bat ba sali lelo ke ba biloko ane e côté monana. Ozomona, il faut qu'on pense que toza batu moko boye na ba comédien na biso presque RDC na ba na poto. Il faut to fuka ma rapport na ko tchaka Belleville ma bondeli. Ko fuka ma. Il faut ko fuka ma rapport na nzambe ko lela pona Belleville nzambe batela ka biso icône. Ah. Parce que Belleville a sa valeur nani ya géri. Obenga icône. Mais Belleville a sa icône en boka. Mais Shoga lo baza icône te. Et Belleville a sa icône en boka. Est-ce que Shoga na Singapour bayebi ete ova na bomo na mouvement comme la famille bota depuis ni oyo Botswana choka bayebi kuna te bayebi wapi oh bayebi ete ya gérer ova na bomo mouvement comme famille bota Sénégal kuka va na e ba osela ye cagnotte écoute ba osela cagnotte na ba ko wana fa pesa si la merci yaza mutu moko bolelo batisa zo finga mapona ye ozomona Christian Sugar mutu moko il faut appeler ça batisa merci parce que oh ya gérer chose vraie parce que wana ndenge nini oh non mais kamba solo parce que il y a un passement des bandes brises que ça qui n'ont pas vraiment accident exactement donc batisa zo finga mapona Christian Sugar mais oui parce que batisa mutu asala Christian Sugar si la te na scène Ninette Selongwe pardon. Oh, ya géri. Franchement, Baptiste Amonta sala Christian Sugar nani asila na scène te azala epsanga groupe ne benga e bano benga Christian Sugar jouer. Apa président Baptiste. OK. Osomona, lelo ba ko so bazwa monopole, bazwa courage à manquer Baptiste pour na nani opona Christian Sugar. Bango pe balingaki nani balingaki pe président Baptiste a soutenir kota mafinga. Ozomona lelo chena Baptiste nini o lelo Baptiste comment ko finga ma parce que pour Bob Molé maleka présenter a souvent déconné na 3-4 émissions pour ce que ça qui a ngoté mais peut-être même sous Baptiste pas finga marité pour ba ngane Christian Sugar a kota ki na lisana ba mayo ba Theresia ba ya Gabi yebe fallait pe Baptiste a perdre ba valeur ne a comment mutama finga pas boy ne ba lisano wana non. Moi, je suis l'homme de valeur. Ozomona lelo Baptiste ata mutaka otie musapi na zolo te, atie musapi na zolo. Tozo ande tuna mwana muto mwana bishop.
Tala ndenge azofinga. Mais oui, tala ofinga. Est-ce que otemisa Bishop na Batista na propre mibali bakokani? Bishop azofinga Batista. Ozomona na propre mibali bakokani? Bishop oyo nenga zabongo avana mwasi na na plateau balinga ba traiter d'Acosta aza nan d'Acosta aza moyibi yekuta teka mwana wana nani Naomi Boto wana ateka kai net fozonga asaka nini ateka mwana wana Bishop asani ateka mwana wana yeje chabolo wana mwasi na yete te izali wana mwasi na yete ya ozomona ateka mwana wana mwasi na yete kasi mwasi ne bazaka ne bataka ke bave na ya poto bien ka ba peser bazaba ya okanga biso ozomona ma de bande non mutu ba okanga amani nango zaka 200,000 na bio mutu ba okanga biso azate polelo awa ya na tombola Kindumba Batista ya nani ya d'Acosta amachango drapeau yekutu chose grave ozomona mwasi oyo zaka ne moteka ke pa mibala na poto oyo so apesi mwana na malade bien ka tout ça eza pona nini pona poto pona nani mais ngana zo ba nyoso tu oyo cause nango moto gashi nango c'est sila ozomona po sila soki de atalaki ke Batista za collègue nanga za ndeko nanga na protéger valeur à Batista ba essentiel na tout wana ba ko mais ba comédien ngopende ba finga Batista boye nde ba finga pe mutu mususu loba ke ngo jouer pas sila bango mo omoni mususu peza ka bango moko ba frère na biso monde ne mutu ba ndimaka ba humiliation wana oui bango tout bango monde ne ba ndimaka ba humiliation wana to vana ka to mona sortie médiatique ya ibutu nenga ko baby sa réputation coquette ça et quand ça qui moi si na ngabo na bo pouf botomoni coquette ça a qui tourner la SB tangu ibuta ça qui sorti médiatique on a point ni Vincent au arrêta qui est obité émission de contacter parce que coquette ça a joué pas na biso vous jouez avec les gens ou comment tu connais les fois kangai mais moto va kangeza sila pesi mo soki sila kokolo bate apesi mo do pour Vincent Mikolo mutaso komate ye mutaza na autorité pour muta benga batu mais Vincent Fatia aza na rigueur pa ba ibutu parce que ça manque à gagner pour mais bon soki lelo bata pesi waza déterminé ba bika plus jamais to ya lisu wana te au moins moto so ba chaîne ko comédie ba ya na mo yemo de sila ba comédie ba za ba hypocrite ba ko ya kana hypocrisie wa le ba kana hypocrisie ba ya na bango en somme quand pour la hypocrisie ba ya na bango et pour vraiment na bolingo boye pour la valeur ya kibo moto boya gérer nga mbongo te muto ko poussa nga poza ba bo salut réputation nga et pour na ye wana po pesa nga $100 non voilà en tout cas Mago ça qui passement des bandes brisque je crois bien to lobeli film lilo film to moni Linda a sali la ngopena ba analyse azo expliquer ango et film est vraiment histoire moko eza histoire mo ya ko enseigner et enseigner batu makasi batu botala ngo na lisu ya film ka te makamwana zo sama même na niveau ya théâtre batu bazo sala baninga bongo bazali ba manipulatrice bazali alors ya tété ayete tisikoyo ya tété ayete tisikoyo venga dio sauti poto pista pesi biso eza même eloko ya Gabialo bati yango moni lelo nga sale mission na tuna yo ndengo zo raisonner ponga na raisonner ya tété foya ndengo zo raisonner venga dio saya a confirmant ozo raisonner monanga en tout cas ya tété fabima mais foya soka yete boye eza déjà ba signe ya mabe pona mona ke pe lobe ene tchétchéri bon ne tchétchéri eza na logique ba comédie bazana bango wana ko prester na mona ke pasaki ne tchétchéri mais au moni ya géri au moni likambo ya personnalité na habité est-ce que belé ya batu so baleka na ba bande de l'école personnalité basana ngo ma sécurité ozo mona et puis vie réelle ya mutu
basala nango mpe bajete ozomona Teresia oza akize neloko oyo peut-être ndenge eza bongo eza soni mais tellement aza mutu asoni te mutu amisu makasi omona yango moni amutu asoni te aza mutu amisu makasi yango moni ase présentaki na etchetcheri omona tala matanga ya na biso susi bantu niveau Teresa lela est-ce que Teresa na bana ne mokutu ba réclamer est-ce que yo zaki mutu olela mama susi bantu mona grande sœur na lobango abi est-ce que yo vraiment na nyonso sali ma susi bantu est-ce que za mutu olela ye et na nyonso Teresa sala zizi est-ce que Teresa ki mutu mo ki vana na etchetcheri il fallait pas ya et oyo sani mutu moko peut-être mususu zizi azuba mbashu azuba malade akotisa mabele peut-être na culpabilité moko boy na pasi moko mutu mo asala ye te me koyoka venga Dios ninga lobi na bandeko mususu pe na moni bayambaki mfwa même bandeko na ye na batu mususu ba olobaki choc wana ya kozwa ye mwana nde salaki zizi akomatina ba hôpital. Mais oui, par rapport que toyoki yo biso ni tout tombi ke choc au sele masamba yiba zizi mwana ndakena mwana Londres mais to moni mungando muchodo ya Miss Lola vai na TV pa loba nini ke zizi soki lelo zizi akotisa mabele parce que abota mwana moko na batata mibale eloko esali zizi ti akota sa mabele eza choc par rapport ya papa na ndenga récupérer ki ba bien nyonso tant ayoki ke mwana aza déjà na poto na Londres na sele masamba ozomona nana pese ba wana c'est Teresa linga masque biso tango sele masamba abana ko sala makambo ya zizi na mwana bakende Londres nana yaki na mvutima wana po sele masamba bosa na mwana wana c'est Teresa ozomona te komi venga dosi azo abangi te mais ti apesi ba wana a détailler na ndenge jara mutu azaleli mutu tufa comprendre que Teresa on ndenga de lobeli et puis koloba boye vient na biso ba otanga kombo aza vie ko abotaka na basi mibala théâtre toujours ba kobota abotaka na basi mibala théâtre donc comment c'est que ba okole eza sœur Thérèse kasi parce que po yepe na ngai pe na bata Londres o bazaka na vie sele bango vraiment babenga baisanga babenga babisinga babinanga eza na mutu moko te sela ina na ville okola Thérèse. Ah, Bianca. Si, chose vraie, je te jure. Dieu m'attend parler. Babi nanga soko lingo yina tsele masamba. Bete tanyelega komba Teresa. Vraiment vino mobako baye. Asanta kete Pascal obi relation aleka non pas mama chako. Relation azaka non pas zizi bayebela kai nini bonganga te. Abi na biloko oyo Teresa lesaye et baby saka na moral voire même na mwasi na ya ndako apoto. Abosana kai. Venga koma kiol. Po alie kisi na ndenga mabe aliango na fumba aliango na madeso aliango na pondu aliango na kuisi na tamsa ko tumba aliango na ngomba aliango na soso alors plan nyonso ba otela vie ba glisser plan nyonso vient na kolia donc en quelque sorte venga Dios a eko confirmer Teresa abimate non sonio abimande no yete Ayate soni. Ayako. Faya kaka. Faya. Obike soka yete vraiment c'est makambo ba eza sur ba coller angote. Ne ba mazaka auto fondé. Omoni Bellevue wana, omoni kutu Marina là-bas wana, omoni kutu Léanda wana te. Ya Thérèse ya chose vraie. Et puis ya Thérèse et comme il okuta. Soka zaki ya sœur moko oyo a se penchant kota Bellevue. Voilà. Analyse tongo poko midi. Na oloba na benge ba latise ya kolatisa ata kutu mama bokilo akufa ne babaka ye mtaliaki siko na otala sœur na biso Teresa oaya na lisolo ya kisantu au moment oyo a traita apesa image ya mabe na Bellevue vraiment Bellevue azana ba belle famille na ye Bellevue azana ba famille lelo azobokola bala bandeko na ye azana ba leki na ye. Mais sœur Nabiso oh lelo ding dong, une menace a été détestée.
lelo ye mo ekangie mais tala image ya sœur na biso Bellevie madame Bellevie nenga ya ka ko bebisa yo lobani ngai lo na loba ke balobi Nzambe atika ka humiliation na bana na été Nzambe abimisaka toujours eza kota mabe Nzambe yaka toujours ko dévoiler pas batu ke bo comprendre que mutu aza mutu mabe yango mololo Nzambe abimisi image ya Thérèse ozo monanga na yeba te ke ziza bota na sele masamba nga na songi na vraiment FBI na zoa ka information na susmena mutikala oyeba ngote OK omona en tout cas coup de chapeau na Gabriel ndenge obimiseli ko nene boye bien kazala zela coup de chapeau na nani coup de chapeau na Gabriel OK parce que Gabriel ndafongoli biso misu to comprendre parce que quand la pe vidéo moko boye na tala kango Fanny Katale ya basalaka télé-réalité na Zizi bakoti na mutu ka Zizi baki ko luka Gabriel na mona ke Ziziaki meilleure amie ya Gabriel parce que à l'époque ya Gabriel na moi kitoko ya taille à l'époque ozo mona oui à l'époque o mona na vandis ko na tali nga bino ce que ma ya Gabi mamba Zizi o ya Gabi tsa oblobela ngoboy on passe na mutema do venga de sabinga mo pe na yebaki ayebaki mwana na ngai babota sele masamba mais sele masamba tikaki mwana nga pa kezo comédien aboti pe na comédien mususu alobi angoti mais obike venga de spi alingi kimia te ya loba oloba te abi otala mais ça lobit o apesi soupiste makasi o ko laksa biso ba preuve non yebiso siko pourquoi bien qu'à place na otuna to chiter yango pourquoi à chaque fois comédien soka kufi likambu ya kibombanda ezangaka te et puis na ba comédien nyonso tu batanga likambu ya kibombanda banda babandi okufa Mélodie likambu ya kibombanda ebima Diana Makila ebimaki Visa ebima oto la siko zizi ebimi oye na maoki vula Miss Lolo ni sert na biso mira esa Lelo peut-être ngana oloba so bato bazwanga mabe la pauvre fille oh lelo basaela outrage na diffamation vraiment peut-être ça ne monte ne toloba na tete lelo la pauvre fille comment kolela na moni okuta che vidéo na pona film ya madame Bellevie ndenge mwana mwasi na azolela za innocente mwana mama Marie-Hélène vraiment donc asali vidéo na TikTok Nenette, na peso bamboto net mon vote. Oui. Asola nanga na okela mawala, okela passe na bise net courage. Sikoyo, pourquoi chaque fois kaka ce comédien moi kufi, il faut ba ya ko laksa ke nzoka ne comédien na banda ko bela ezalaki po ki bombanda yo. Pourquoi tout ça? Bazo protéger ba côté na bangoti. Ozo comprendre ngote soki to beti machine totali na baki bomba nango Bellevie abimate soki to vani totali o batia au sommet soki to vani totali ya mso Suzy ba to Thérèse totali ya mso Zizi Thérèse ozo mona totali ndoro mso Diana Makila Gabriel ozo mona place toza osoki wa on m'a place au Kende. Comment Bellevie exacté. Oh bah tous les deux personnes wana. Ne bato basani ke to ba mito bato kiti na sepo na bango non. Kolobanga te za bongo. Po Gabriel yemo no sepelati. Ya Gabi abenge pa tendresse, ya Gabi biboma. Osa nini? Na lia Diana Makila na Makemba. Asenga pardon te molima Diana Makila maloba ya sama bele. Siko kibondumbo ba traita kalem susu bana babaleki obara na théâtre lelo. C'est que kibondumba ya ba ser na bango wana eza na plus pire. Ba vrai quand les sont pétendés za bango. OK. Oh, ba vrai mochodo. Bango wana bango. OK. Ozomona bango tangelanga na makamba partout comme Linde Zaki. Ezaki c'est les enfants de Ngambula. Ba ngaba kotsa ko mama na liboso. Et que Simba parce que elle
Elle est la fille très amusante. Très quoi? Très amusante. Linda, elle est la fille très amusante. Mais il voulait seulement bricoler les choses de Linda. Dieu merci, les trucs de Linda. Et Dieu merci, lui n'a été éveillé. Il a fui Gatibi, il a réussi dans la mer, fait entrer mon famille Libota. Ah bon? Oui, c'est comment Linda était là-bas. Mais non. Partout. Partout. Et Dieu merci. Donc, tout le monde a l'élo. Yasikezate. But oya kala. Ya kala yango to mona lelo. Bateka nzoto makasi. Ah. Oya couple na bango. Pourquoi tout ça? Lelo kombo ya madame Belvinde baluka ka ba bebisa. Parce que biso to vandeli ka likambo. Ah. Biso to ka likambo. To zaka na likambo ka ke pourquoi boyaka ko bimisa kombo kaka ya madame Belvinde yende boninga boya ko sele makambo. Yende mona mbwachi. Yende nani? Mona mbwa. Ok. Alors, Bianca Tosilisi, venga Dios, malgré le bien qu'on a battu, mais, ou à ça, lobby, et puis si biso piste. Si on est en autre aussi, c'est mission, mais on s'attendre à nini. Il y a tété aya. Mais faut y être. Toko benga eko. Il y a tété. Kokimate. Il y a tété. Yaka. Yaka, pardon. Toi, on a posé na. Pardon, pena. Pardon. Yaka. Bafuka mena mtamukilité. Il y a tété. Yaka. Uji muluba boumem. Loi wamba malu. Eyoa. Yako loba makambu ya. Eko bimiso sans esprit. Eko bimisa oyuma. Batonga ki olobi ne tchétchéri. Batonga nga ibine ne tchétchéri. Batonga ki ne tchétchéri ba oseka yo ne wana. Babiso ki ziza zalaki yaki komene mo akufa ki ziza zalaki ya ngaka ya. Omona. Banoche babitongo Janifa akufa ki wana ziza banoza ne tchétchéri wana. Aya tchétchéri combien de fois? Banoche bout. Ayakate. Ayate. Ba ocha bout. Ba ocha bout ko. E ba otonge mabe. Ba ocha nani? Ba ocha Teresa. Boy. Oui, et pour profiter pour ziza yiti. Est-ce que bané oyawa? OK. Tose la kaka hein. Ah, yaka. Chose vraie. Voilà. En tout cas, ya tete to bengi. To bengi mama, to bengi mama. Mama lobi na zoya. To bengi mama, to bengi mama. Alobi azoya. Awaya. Aoya. Baba ka minduki ya makasi. Ah, ba uzi. Mais ba uzi opposé fa luka eke beta na este na Rwanda kuna. Teresa sa ona ndaku na ye. Teresa to uzi ne panza Gabriel. Esa nini? E panza Gabriel nzambe. Ya te. Soka yete sekeza de cabinet na alobaki asa minduki ya makasi. Ya te. Soka yete sekeza solo, seke vraiment tsaki sele masamba na kisi. OK. Soka yete sekeza solo. Alobi na yo répond les imbéciles par le silence. T'es jamais toi imbécile, t'es ngade les imbéciles, t'es gabé les imbéciles, t'es nda soka yete seka kima yeba makambo. OK. Bien comme ça va ma mère. Voilà. Bande bolandi biso. En tout cas, attention ça va bino kuna na bandaku parce que biso tu vas défendre madame Belvi. Bolo baté bien kazanga makambo na bovandeli eza makambo na biso te. To vandela ngo ba vandela ka makambo Belvi. Surtout bazo salir Teresa. So ni kambo ezake côté OK Belvi muta taka sele masamba na kisi. Obi Belvi na mincho nga mata minati Belvi mama. Obi Belvi nga anya samba ndenge ni. En tout cas likambo to ngai muta benga ngai te. Nyaza na dossier te. To lali kaka. Ye foya. Matière. En tout cas bango ba matière ya bio. Biso kuna to se bela biso filme na biso e homicide. Homicide de makambo. Tokoloba te, tokofula kaka. Tokoloba te, tokofula kaka. Biso filme na biso etala manamo. Bien kazanga batu ba retenir. En tout cas batu ba retenir famille bota biso tozaka kuna. Fula monta mon comprenant. Tokofula kaka. Biso madame Bevisa baki fula. Yango mona ni pe ezo fula ma.
biso to akona te biso film biso kaka to ça ne fait ça lobaki voilà Vincent Beto ça ka concurrence ça ba film merci pour madame Belleville biso to pour la tête to gagner kaka amen ya malama en tout cas famille Bota oh yeah voilà merci beaucoup to Silisi Exode Mikebi en tout cas to lia oka minute limbisa biso merci beaucoup na manager de l'X papa Tigre mon fils merci beaucoup na Darling Love CPI en tout cas aweza tension mais réflexion et zalaka et puis la vérité prend forme ce qu'on moni au boy na yo makamtolobi bamba biso libanga na télévision sopela so parti na mai to zoka to ko fula kaka biso to sala kaka Exode Mikebi kata nao